Français Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Bonjour, on a vu le bateau de Bakou, il y a Kolanda Bisso, Namoko Lomalelo, na Ezui, Zali Bongo Branche, Moko Totia la chaîne de Libération, Océan du Congo, et pas Oto Rabomba Kongomani, et pas Oto Panzaka, to Sasaka, to Belaka, Mota Papa Lemoloto, Ekita, Ezikisa, le Salagnon, Sabaloka, Yekolo Congo, et pas Oyoto, Analysaka ensemble, et pas Oyoto, Salaka Bongo, éveil patriotique, et pas Oto Mobilisaka, to sensibilisaka, to conscientisaka, to Longolaka, peuple congolais na Bolema, et pas Oto Chaka Bongo, les tours, n'étaient pas été, Tobenga Yamo Malamu, et pas Oyo. To salaka bongo mosala ya Jean-Baptiste et pas autre bongo basinzeli ko betaka mbela ndenge to betaka mikona mikolo pe boko mona yango ete tango penza ezali malamu te et pas autre telema ferme fidèle ko la bako ki apola ko zela kale seko ya République démocratique du Congo et pas autre mokundo la kamaloba encore on a besoin de laboraire on a besoin de bécher fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezui la monte religieuse popo ezui et comme la bongo équipé pour la Tena États-Unis d'Amérique ezui et comme la mana na kunya de la États-Unis d'Amérique et comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas les grands professeurs Achille Mave na mulonga na Emiraye Mave na mboka yanga mokonzi na Angleterre ezui comme la bongo maman na Jolie na Suisse pourquoi pas maman Dolope maman Samuel Mabolongo toujours ezui et comme la moine mère de Brino na Autriche ezui et comme la bongo Big Daniel Ngenda ya océan de la presse congolaise Big Daniel Ngenda ezui et comme la bongo papa Michael na maman Célestine na France ezui et comme la bongo ba maman missionnaire ba maman ya Nguya basi ya Maombi ba maman missionnaire na plus 30 na mboka neta ba il faut que yo motepe ba kokwa Lumumba ezui et comme la bongo ba mama ya moto mojali mozima mite ezui assalamu alaikum na ba musulman ngai mama Jawa pina ba musulman ngai nyoso nzamba batela bino bisika biso ezo mi bino bana South Africa na Cape Town na Pretoria na Joburg bisika nyonso penza oyo bozali nzambe aleka nako batela bino et pourquoi pas Guy Lompinga na Lompinga Guy pe merveille ki to ko ba mapasa langa nzambe abatela bino bande ko balandi kabuya tela na video.
Comment contester l'élection? Papa n'a pas un député. Là, mon petit, il faut que comment on s'en charge là-bas. Bandeko boko mona bino moko video ekoloba. Video ekoloba ki lame je leta lotake tumbakane ko tobopela lokonde fampeka tonzamba pambola yo na Allemagne et pourquoi pas la chabienne. Bandeko nangai. Tant oyo tango nyoso to koloba alerte urgent to lembi komi bisabino to to na ngonga bala mutepe na firage suka oyo leki mabena kati ya République démocratique du Congo. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi lelo azali victime lelo azali moto oyo ba ko kana ye na lolenge elongo banite. Pona ni ba ko kana ye pambate ye akocha moto pona kosunga ekolo biso Kongo. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali mopaya te na République démocratique du Congo. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi ali mwana ya Congo, ali congolais, ali na droit ya kobundele ekolo wa ye, peu importe ba menace. Lobi mwana mboka biki bongo na liwana lisasi balle réelle au basoda ba betaki bilili ya ngwana ekotali sabino ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi melobi alingai komona na te azali cible ya baloki ye ko Congo pambate akobundisa lelo na lingi tembe sila na bilo bato benga ngalobi kabuya chelanga etena video ngai nga Fayulu Francisca mama pasa oki nga za 5e Fayulu za 7e Fayulu abotami na Menkao numéro 30 atangi aye lipano msomo na quartier 12 na ngaba na mini Kongo sika tende zali lopanga tata na biso nga na bali la wana nga Francisca na bali la lopanga sika tenda na mini Kongo na bali la wana azi batema bobe na Saint-Thérèse boya ko vérifier atanga na ngiringiri na social ngiringiri azi diplôme d'état na social ngiringiri ake France atangi asisa ke Londres azi diplôme d'état zini oh biso bandeko apepe kale ata bokoseli biso makambo likambo bakoseli bakango nango te ata bokoseli biso tokondima tokondima mais toza étranger te toza mbala tata mbala mama mbala toza 100% mbala okay te mangala ni Martin Fayulu te ngana bota minga 5e 6e azali mwana mwasi Fayulu Christine Martin 7e ya 8e azana poto mikolo pe azali ana kisasa ye na cortège wana pe azali ata bakoseli bakoseli ko se bakango nango te Tshisekedi ya tata ayebi libota na biso bien azaki makango ya na ngai mwana tata nga mwasi ayebi libota na biso bien
ayebi libota biso to betranger te Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayebi libota na biso bien ayebi libota biso azoki mwana tatanga le père ko mwana tatanga mwasi azaka na banana na quartier 6 aki mwasi na ye na quartier 6 ayebi libota na biso bien le père ayebi nga bien to melane bonotel au capitole liane le père ayebi libota na biso ni to betranger te en tout cas to fait un témoignage bien toza betranger te to betranger te biso bana mboko ngala bota nyana bali na boti bana ziba koko ziba kokololo awo ni bisatu moi quartier 5 matefa bota mine minka numéro 30 so kena quartier 12 lopango na biso ezali so kena kingasani ya suka na barabara ngamba numéro 74 na wenza mbila lopango na biso ezali to teka te ti lelo zali so kene ko vérifier na ngamba 74 bako yebisa yo bile bozo lukani o atanga koma bandeko ne buba okotela bango toza bana mboko bo ba yebi biso bazali bile at pepe kale biso to kole na kingasani to longana kingasani na 64 pepe kale to benge 3 hommes akina kingasani biso to ba luba te pepe kala mundo biso to ba luba te ata bolimi bolandi botali elongi ya mwana mwasi wana ya mama wana botali elongi na ye malamu boyoki ekoloba bomoni aza ressemblance ya nani ya Martin Fayulu Madidi wana yaya ya Martin Fayulu Madidi na banzi abeteli bino lisolo na banzi alobeli bino o bozaka nango posa moto kutuna ngate moto kobuka lokuta te po ete boyoki ye malamu babisiko ya pesi bino bato na ntembe na banzi lelo ntembe kwei bokende kolandela pe botuna po boyeba pona nini soki olingi koboma ndeko na yo esengeli o traité na makambo nyonso ndenge bino bato mayele boloba moto alingi koboma imbwa na ye akokosela ye kabeli maladi ya bolema pamba te ndeko na bino abundaka etumba ya solo tokobunda etumba ndeko na ngai nayebisaka bino likambo ya papa moko ya professeur moko papa wana tokoluka lisu video na ye papa na zalaka na I2 na comment dirais-je na PPRD mais papa na bande ko ya ko bimisela biso ya solo ndeko na ngapoli bile bolimba petelo te tozaka basumu ki boye bien mutaka 3 fois 16 aye moko moki ngai na otola bambemba mais Martin Fayulu Madidi yo ozo lukaliwa na elelo policier o bakosa ba ko foto $400 et bien là ba policier le ba yiba ba téléphone et bien là ba policier le bongindaki mais il faut peuple là tsabino face à ba noko pierre o bino tala soldat solo côté libanga bo bande ko kutu banda kala to la tsabino bo kakata sonete bo futa makamala mute ba dotara bilo ka po bima na nzela bo ya ko empêcher peuple bana bilo baba kuluna na bakana se to koti bisika bilo bo fala to kuta ba chele ba kuluna boza ko souffrir tumba au peuple au bunda la bino boko ma quand même bien ande ko danga ba police so ba ole kala banzela ba okanga ba mama po ba pesa ba 200 francs na sima na ngaki ko mela zododo pourquoi bozo ya ba pesa yo mission ya kimoyibi mission ya mabe yo zo sepela ngo silo tala kati na moko zo yima ordre mal donné ba acceptaka yango te mboki eza ya kokufa boyebi te voilà ba salaire voilà biloko bapesi bino bozo souffrir voilà salaire te bandeko nanga pourquoi bozali kolinga bocha moto azo sauver pelo za la cible pourquoi bozo linga bo exterminer race ya bavaya héros la République démocratique du Congo bokokate po etumbo biso to bundeza etumba balumumba ezali kamba mabele biso tozo bundela kamba système tozo bundela ba individualité binomde bato boza na kati ya système boza ko attaquer individuellement mais congolais so bunda ye moko te congolais so bunda na nzambe na ye parce que bitumba o congolais so bunda lelo na nzela ya mona mboka Martin Fayulu Madidi oyo azali leader bande kolanga esika no so leader azalaka ya ba congolais leader na bango ezali Martin Fayulu Madidi lokola siko toza la livre ya Esther Mardoché d'azalaki leader soki tokei na conquête ya Congo
tokena Josué tokuta Josué soit leadership Moïse appelle ça qui est là-bas. Martin Fayulu leader ya ba congolais. Mbela na ye ezalaki malamu. Menga nazo tuna ba papa Théodore bino nyonso bozaki lisanga la Martin Fayulu Madidi. Pourquoi bokimaka avant? Congo eza ya bino. Bino bozali basali ya nzambe. Bozali bateya liloba papa Théodore oyekoli no mibeko ya nzoto boye. Ozape bolimbisi na mibeko ya bonzambe. Nyonso mibaleza la kati na yo. Tango moto zo bima na nzela pona droit na yo. Muto ye ko agresser papa yo kusamba malamu. Ngana sepela kala ndenge ozakala poza mibale ozala ya bonzambe na ase. Ozali motei ya bampate. Na mokili pe botangi pe mibeko ya mokili. C'est que mokili ko sakala na ote ozala dominance likona ngo. Totele mato bundele kolo wa biso. Ça ce n'est que le début. Pomo umba ko zesu na Congo te. Tokoboya système oyo bachela biso la Congo. Tozali kobela nzambe alongola mindelo. Bandeko la ngai lelo po la kabuya azalaki bo comprendre que kokima mbango ezali auta iko beta ma azalo na nzoto pepe ba kokima kama mbango na kumisa kilobi nzambe. Mais si toko makana suka toko lekisa prière kafu toko tokisa na télévision pour bino nyonso toza l'ensemble exactement oyo Mardoché Esther bandeko nyonso batelema toko isanamani bandeko na ngai na époque ya Hérode si je me ya Ponce Pilate si je me trompe pas pour ba Yakobo ma Yesu Kristo ezalaka unité biso pe potolonga ezaka unité quand divers baza uni pour ba détruire Congo biso pe ba congolais unité nous oblige. Nesika nyonso na wenze na zando boko kotaka na bainwenu boko kendaka kotambola boza obligé. Toza la bomoko achilentela. La France. Unité, c'est notre force. Pour battre Jésus, il fallait Anne, Kaïf, Benemia Kalakala. Basangala ndegolanga. Bakei koluka Pilate. Po Pilate appuyer banga sele likambwana. Bandoki ya Congo baza siko ini. Bazo tchana maboko bato bakanga biso na système aboumbu pa bango bali ya kamilire de biso ba bomaka bandeko la biso. Merci la bandeko Butembo, kabuya cha video. Butembo par rapport ya maeleksio ambayo zilifanyika hapa kwetu. Tunasema eleksio ambayo ilifanyika iko na bwizi sana. Iko na bwizi epi tunatia onaka mupei eleksio yenyewe nafanya une semaine watu na biko na voter. Ndio maana tunasema Kadima aondoshwe kwenye seni. Aondoshwe kwenye seni. Milango zote ndio zile zinafungiwa, barabara zimefungiwa na tunasema Kadima aondoshwe kwenye seni. Kadima aondoshwe kwenye seni. Sisi kama wakaaji wa Butembo tunakataa. Kama wakaaji wa Butembo tunakataa. Hii eleksio bayanile make haitusaidie kukitu. Eleksio hamuna mwangaza, eleksio hamuna mwangaza. Vraiment tunakatala. Hii ni bwizi njoo biko nayo. Me hivi hatutaki kama ni vile make tutakuwa na tunasema president Seni atoke. Tunasema president Seni atoke parce que hatumutaki tena. Hatutaki Kadima parce que eleksio yake muko bwizi. Population ya Butembo tusha kashirika kisha sabangali na vote. Na zingine maprofesa ni nini? Sibu ni bwizi tu bule. Mwatajituma kuhinga manake unapenda vitu wako viharibike. Leo hakuna kazi yoyote mvili yote ya Butembo. Daira iko mvili yote ya Butembo. Nezi sema munotivu yote. Sawa. Tunaina. Mumesikia kose vitu wako vikaribika hawezi jilamande kuvatu se bamekuharibishia menuko nona viviko muvile. Tuko vraiment tunasirika Kadima vyenye konaonesha peuple congolais. Haiko vraiment vile njoo mkongomani wapasha mutrete. Election inafanya une semaine, watu wiko na vote, maprovince zingine wiko na vote.
Et puis uko nenda mu bureau de vote, unakuta wewe peke unavote mais unatoka mu bureau de vote avec 0 voix. Est-ce que ile ni nini vraiment? Tunakatala hii election na tunasema election ikuwa annulée. Ndekolanga ekendaki ezongaki bango pe basalaki marche. Batelemaki. Balobaki tokondima maponami oyo te esala séjour. Maponami o Denika Dima nazongisi sous vidéo na ye kabuya tchelanga Denika Dima. C'est dans 5400 bureaux de vote. Combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé les scrutins, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées. Cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que... J'en sais maintenant, je ne sais pas ce qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. Ça chemine-t-on vers, on va dire, l'annulation peut-être de quelques résultats dans certaines circonscriptions? Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils seront surpris. Donc nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. Botali miso ya Denika Dima. Botali ngazo bweta miso loko mtakwese loka comme loko Mongoli. Alobi il faut ba place mususu. Ba annuler l'élection, ba konile l'élection partout. Bolandi pe papa Molière bomba mabe. Alobi ni. Alobi ba kabaki ba machine. Ba kabaki ba ndekolanga ba machine na banda kwa bato. Ba bokumese nyonso baza sikoyo na mboka la biso oyo. Eza ba bokumese ba bimi wapi? Eza ba tayi depese. Ba kangi anga ba la machine. C'est que bangono so bazali ba machine ba voter la banda. Bomoni ba machine ezobima. Bomoni ba député ya bemba ko beta bato. Bomoni ndenge bazo dénoncer bangola ba machine. Siko bomeka koyebisa nga Molière abie pa kele ko senga machine ba pimbeli. Siko bande kolanga ngando ayebiso ke ngolo za malade. Okondima to lokwa nga na oseya bo so ba balade ba yebiso. Ba reke ba ye. Yoko boy. Ndekolanga yi. To bunde tumba ya système. Eza la Félix ayebika za kobela kati ya système. Biso to kondima te muta nyoko ba Kongomani osilo ta yepa zo yeba ke système aneza bongo pona ko wela lipa moko zo ko gérer a moté. Bande konanga ba ke ko luka Ponce Pilato. Tabule alobi Ponce Pilato alonga likambo na liwa ya Yesu e. Moi si yango moni Bible balobi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Ce que sa femme est censée, on consépère la bouzoba ou salami. On va voter massivement. Cette fois-ci, tout le monde a le deuxième mandat. Hey! Ndekolanga. Il y a deuxième mandat à bout. Deuxième mandat à bout. Kabou ya chat vidéo, bota no modèle deuxième mandat. Oti na rappeler so bomoni ba moto koti. Go beba kamili. Oh, abisaka wana.
Ici, nous sommes à Bolobo. Il y a eu trouble. Il y a eu des vols de matériel de kits électoraux. Alors, nous sommes en train de faire un petit reportage des images pour vous les envoyer, voir comment est-ce que la population est en train de contester contre les candidats voleurs de machines à voter. Alors, ils sont là nombreux. La population réclame la vérité des urnes et pas la tricherie. Nous voulons que les gagnants gagnent. Les gagnants gagnent. Alors, il y a eu vraiment des magouilles à travers beaucoup de bureaux de vote ici dans notre juridiction de l'entité du territoire de Bolobo. Vous voyez cette foule ici, la foule est tellement nombreuse, la population est en train de contester contre le tricage des élections. Alors, c'est suite à cela que nous prenons un peu des images pour vous les envoyer. Alors, soyez rassurés que dans notre pays, il y a des magouilles partout à tout niveau. Il y a eu même des députés qui avaient des machines à voter chez eux à la maison. C'est suite à cela, il y a d'autres qui vont être escortés. Il y a l'avion militaire qui a atterri ici dans notre contrée. Alors cet avion militaire est venu seulement pour récupérer les malfaiteurs, les détourneurs et avec les kits de vote qui étaient saisis dans leur maison. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec d'autres parties des images. Bon, mon hélicoptère. Et qui était Kokanga. Ma machine, il y a boni deuxième mandat. Deuxième mandat, le lengo ndenga ya otonzima. Hein? Toga konzima kutola ba élection ezate. Ba sola la bangola to lebili kamuta longi pa tshele ha kanza. Mais ma pona mi aboye. Te l'acheter oyo na monde entier mutu boka konzima. Peu importe ba to la bolema. Moto moko te andima moko te aboye. Moto moko te. Ma pona mi o na bato tout. Na ba o balobaka te ba ko boya kaka. Motalanda ko voter ma pona mina ntongo pe na kanza. Ba ko bete bato. Boboni ngombolo ya hélicoptère wala telemi na bani eyende kokanga. Mosusu ezana bakuti bato musula ba masini kabu ya tselenga na ya suka ya moko toka. Papa na bomba na ngelongi na ona okamwa ka kit électoral ya na mutu. Biloko aseni bato ba omema ona mutu. Est-ce que zala déjà? Et salama wapi? Kasi yona pe biloko aseni. Botala bino moko. Botala bino moko kit électoral. Ezo ya na mutu. Bato ba omema ona maboko. Botala. Bomoni ba police bakuti bato na libanda na ba masini. Ndeko langa mokabi masini na denite kadimate. Boba masini otango retrouver pa bato ba okangana denite kadimate. Bongo boni mapona mi ya mabeboye. Peuple a revendiqué ba droit bino boboyi. Nano esilete ce n'est que les débits. Peuple a kobima libanda a ko revendiquer ba droit parce que tozolinga Congo bwa biso ezana bon somme ezala Congo ya bato ya mayele. Ezala Congo ya bato oyo malina bole mate. Tolingi kanza ya moi Congo mane kasi ya boete. Oeza tebe. Boeza malonga tamu kolomoko te. Ya boeso ki tolekisi yango tokomi ba tebe liboso ya bato banso pe kongomani akolika ete bisika biso ekozwa maye akozala ta na monoko ya kofungola te liboso ya moto nyonso po abimi bolole ya suka ya babolole na kondima likambo ya lolenge oyo pe tokondima systeme oyo te bato na kanza bakosala ka biso makama mabe po bango bayibaka biloko ya biso po babimisa biso faible te bampaka biso batalisa ete tolembi biloko oyo tokoluka secours epa ya moto te soki epa ya nzambe tata te apesa bakongomani makasi yango nalobi tozala bomoko oyo eza ta ya kokila ndeko nanga biso kozali kila na banda koyebisa bilo banda kala nzambe apesaka biso ezai 6 nayebisaka bino na émission mona koluka ngo lisusu na janvier
le 3 janvier si je ne me trompe pas. Zambalba qui a nous années à passer. Il y a mes kakata no yama comme ma bekole mais ba oya ba ko façonité. Bande ko nangai ingeta bisika nyonso bozali bomoni pole makambo ezole kala Congo. Yo monguna ya Congo. Yebaka mbango na wezali. Tozali ko sensibiliser, ko mobiliser, ko sala éveil patriotique, ko yebisa na batoke, Congo ezali ya yo ezali ya ngai, ko zela lobité, Congo ula kimo, oyo kapi bongo yo ya koloba poko zali siko koleka la te. Tango yango ngai na weto sanga. Mardoché bakila ki 3 jours. Mardoché bakota ki jeune ba dekolanga. Nzamba lobi likambo elekeli yo makasi. Ba démon musu ba benga na banka na ba jeune prière. Ndekolanga o eza tayo kongolo sepelate. Ndenge la zaka buya yebi. Mais o tcha pour te bila zaku tu na tante. Moi ba perika mo to tcha ka pour la zaka libandi. Bangela ntandwe lianga moto. Kokanga basuki kotaka ba bichacha suki kata. Mende na kokata nde bokoloko la saka de miso nga koloko pola la mantanga bande kolanga. Nana ta kolata bilamba te nana ta kosala monzele te. Na koleka le miso ko sensibiliser matangi ya liba ko bomanga ko boma e bongo ngana lia kala sepela ka boya lolenge ni nande motema mabe. Tina bote ya litende kolanga. E sengwa ta moko ya lite kolata bilamba. Nalata nde basaki ba putulu potolela nzamba yoka ayanola na mana kweya mboka nini oyo Martin Fayulu m'a dit papa okokufa te landaka chaîne ya libération c'est du Congo maloba na oya nzambe ezali awa okokufa te sokolandi chaîne opo ki monoko c'est de la presse congolaise ata bakomi liboso la yo bache mondoki papa ekoboma bango mabendo sanga koyoka okokufa te ponzamba sana yo azala posa na yo oza na mission la kati ya République démocratique du Congo pe mission de ko s'accomplir moto azaka na mission ya kabebo papa bako bomote bako beta masasi na siège bako bwaka ba lacrymogène bako sala suka ka bako yoka soni po bayebi ke bazwi libungu tulu oh mansoni ba tricha kasi oyo tricherie ya bolema. Yango biso toko benga peuple congolais la vigilance. Toko benga peuple congolais la kotelema. O ba interpeller Martin Fayulu m'a dit. O ba sali ba okende te. Franck Dion akena mikile ba pa boy na problème. Yanga katina yake France. Mais là comme ça la somo na mabela ba politique boki makabongo te bo cédete. Pona nite la ngonga oyo. Soki ya solo. Tozo bundela Congo ya solo. Boza ba opposa ya solo bo se réunir vers Martin Fayulu m'a dit. Top bunde tout opposition na pouvoir. Kabo ki maboke be exil. Bo tika système koba. Mundela koyamba yo fandi kula la mboka papa la ngai. Kasi mundela la muta oteka biso, yende muta koti système oyo. Eza peka bango mindele miso baza sima Félix la bazo c'est tellement kawana. Pour pas détruire Congo. Mais quand bango mindele wana batu bazo ya kokoma ba article la bango. To sepela la bango te muta osoma nya biso le to sepela ndé. Mutazo nga diviser biso to sepela ndé. Na ko musa ko menga na commentaire ya ko tana lobi. O mboka nyango za na 4 langues mo code. Comment bien on peut réfléchir musika et libanda ya sapato boy. Ngala ebi chiluba na moluba. Ngala ba kikongo na mo kongo. Na ko debuya ka Swahili na mo Swahili. Na ko le papel o mongo la ko le papel lingala. Biso to kabwanité. To kabwanité. Yali de mboka la biso yali monene pe kite yali mboko etondi makambo nyonso za leloko yo ko lukate. Yo moko ko ba histoire nzoto lo tata la molimo. Yo so moni batu bo mekolo munene pe baloba ka lo bamako. Mais ya biso ba ola ça comment nous sommes riches. Lo lenge kani richesse ça la kata mboka oyo. Nyoso to ali lango. Soko koti la kata ba dialecte la biso la ba mboka kuno ko yoka bozo yo kolobi me oyo bato nzamba sala ba lo lenge ni. Nzamba sali biso poto lukelo kote to kelela te tozana nyoso ya motuya. Nde batu siko baliki ko ya ko kabola biso lo kwa totika ki ruberwa.
na plan machiavélique na yo bino bato bakota lifola se bolobaka bapapa ya Suisse nzamba apambola bino petit frère Zola tobengana merci na bandeko basi batindeli bala bitike mo eloko Big Daniel ngenda que Dieu vous bénisse ba maman missionnaire qui l'a mis génétaire tant que tu makane ko to bokila lokole fa pekato to ko zela bilo papa to sangisa le 31 mokola lomingo to benga bango baya kozwa oya bango mwanda ba biloko mwa bilambo batindela bango ya liwana na bimisa yango ndeko la kozwa ete to akila mwa politique moko to sala kasi to ko zo mate makambo ya liebele ka to ese ya kala na lobaka na bomba ngona ba feston de la yebaki bande ko fungola loboko $20 na $10 na o esunga bana wana bango pe bali anzoso pe biso pe to bunde tu yo pe o lobaki la maman océan na lingi na contribuer na pesa numéro benga so ko tindela bala bitike olobi mama Madeleine na ko benga yo mama na ngai bo sunga bala bitike bilo to bosungela nga bango na moi secret na moi nini a biloko ya betalo likolo soki be bokotinda oyo tindi lobaka olobi ndambo lango na tindi eza ya komba nga ya komba la bomba po photo chauffeur océan to ko kolala te bana na babimi bango bakoya babeti masasi lobi to bimi lobi to kuta boboti basoda pe bazokaki mais loko na regretter na mokonzi ya la police mwana boka Martin Fayulu madila ko talisa mbembe ya la police eko sala pe ya l'équipe bala boko pona ko oh quelle rivalité. T'as le gouvernement, t'as la Congo est baby. Dans les médias, il n'y a pas bengi, il y a pas presse. Pour que Martin Fayulu m'a dit dans la théâtre. Ça c'est quel genre il y a pays? Mais yo ba tu ba moniter que otinda ki ba soda. Ba tu ba moniter que ba soda ba yaki ba bete ki ba balle réel. Ba tu ba moniter que ba soda ba bonga ki ba lacrymogène. Ba tu ba moniter que peuple résistant ki ba zoki si ba patisa ngwebele pe ba cameraman ebele. Congo ezali ya moto moko te. Congo ezali eloko ya bonsomi ya libota to ya famille moko te. Congo ezali bien ya bato banso plus de 100 millions d'habitants. Donc tout Congolais a le droit ndenge bolobi na mobeko abino likonze l'article 64. Ya kotelemela. Et tout le coup ya bato, to pe ndambo ya bato, to pe moto oya lingi kozwa bokonzi na kanza. Congolais ali na makoki ya kotelemela. Bino lokwa bo viola ka mobeko likonzi. Bino bo lingi biso to sela mobeko likonzi te. To kokutela kala bino jifendele. Biso to ali na maombi, to ali pe kotelema boy, to avancer po to kolala te. To ko bondela nzambe to koloba, maloba ya bololo, pe to kokutana pe na mane akokwea. Biso banso to milengele pone tumba oyo pamba te lobby jifendele bokozwa ba M23 ba ko sala musana ba ona gouvernement na biso basi ba yokani po ete bango ba intimidaka koya gouvernement pe e assassiner biso kasi lokwa to yebili kambwana to ko bunde tumbala bosolo pe tumba mabele to kolonga. Merci Nakabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe Kigali. Prompt rétablissement la pape Dieu directeur recherche stratégique et sans mon conduit pareil à biso babiso. Matondo la baporamento angola no bondi a botard de bonoy te la RMC ko komela bino. Maman Jacqueline Bonyoma pe mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo Mido to ali pe la matanga bokozo yango pe to ngozela mwa bilile ko lekele psebe kola na Luanda lelo na banzi ba okele kotika nzoto ya moyi wuto mpokwa ebembi maki kasi lokwa to ali bisika mokote ba kotindela biso ndambo to kozanga te ko pesa bilo ndenge to pesa ki bino ya ngamo konzi bolandaki lo lenge ni lekaki na morgue to sala kape bongo na bayeba biso wana ezali libota ya mwana mboka Nestor Monga oya uti bongo ko bungisa ndeve na ye jusqu'à un number 1 au sein de la presse congolaise na yende to kolela lelo bali bongo na mantanga na France ba mama Brigitte ba kozala kula la libota pe ali bongo na njili famille mobimba ba kolela mwana ya bango to lingaki to kele ko mobondisa bango kasi boyebi ete mwa nyamu yali biso penza liso likolo liso mwa bakoto kuna bile moka boyebi nzambe abatela bakongomani bisika biso bozali bande kola biso toko fete bonne année po ekomeli biso toloba merci Seigneur kasi bonne année na biso dali komi lengele de kolanga na oki delika di manga sa biso mwa théâtre le 31 le 10 to yebi eta sa pesi ete mwana mboka Félix azui kasi delika dima wali la lika monene
otalaka bandeko oyo balekaki liboso bali wapi bongo yo ntango koteka kongo na nsima nango koyala wapi yo moko omitala biyano bizala bobele bayo. Merci d'agrandir Lompinga, que Dieu vous bénisse. Maman Lilisa Yazaba Pambola Western Bonuka Lompinga Nzambe à Pambola yo prompt rétablissement à notre premier nouveau riche. Gloire à Lompinga Nzamba Chaliboko la Katila yo ah malade que le musika LG la Komola Yeso Miradisa Lompinga, que Dieu vous bénisse pour la ninité. Mutelesi Nzambe alekala ko batela ye vraiment c'est na de belles mélodies. Mutelesi Nzambe batela ye Nzambe abatela Willy Salompinga Nzambe alekala ko batela Grandir Lompinga abatela pe Christian Ville Lompinga, la servante de l'Éternel. Nzamba Zalabelo, ce moment Pierrette, to bunde tumba ya solo, to s'abonner massivement à la chaîne de Libération. Boko Zalaka décide à Tokolobaka Bosolo, Pote Bosolo et Kosikolabiso, Motonion, sur toute arme forgée contre Martin Fayou m'a dit de sera nulé sans effet parce qu'il y a Azali Mobundeli, la République démocratique du Congo. Votons tous Saint-Martin Fayoulou, candidat numéro 4. Soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président.